Crispin Lenga. Motema mama Fleuris. Motema ya mama Fleuris. Na États-Unis. Tous abonnés biso nyonso awa. Na chaîne biso ya kitoko. Couleur d'origine. Couleur d'origine. Formidable. Couleur d'origine TV. Maramba lumière, c'est que maramba monde, c'est maramba partout. Solingo ba information sur ya bastar na bino. C'est bon mona bastar na bino na ndenge ya bien babi basola ka kitoko. Ah ma polémique ils ala raté. Information sur et puis source. Couleur d'origine TV. C'est que ça maramba lumière. C'est que ça maramba paysage. C'est que ça maramba GDG. Crispin Lenga babi motema ya Fleuris. Boya kotani. Chaîne na biso sika couleur d'origine TV. Boya kotani. Yelelele. Couleur d'origine TV même libiso ya sika Basiba basiba. Ah babi ngamo na confirmer mon papa Goti autrement dit sniper babi chaîne na biso couleur d'origine TV toujours formidable. Abonnez-vous massivement na couleur d'origine. Tango balobi couleur d'origine, yo moko benda buru beta jwa ba ide, okomana te couleur d'origine eza bora moko ya vrai, oyo kote manango ezate po ye atie bango boye mpa koti na katikati apusi bango. Couleur d'origine TV, abonnez-vous massivement. Mais l'album na ye akobeta ngo awa mpe bokodwa itoki ya otela awa na couleur d'origine. Abonnez-vous. Couleur d'origine. Couleur d'origine. Ma couleur, monsieur, ça pirate, mais aux couleur d'origine. Abonnez-vous massivement. Tala, au côté, au monde le moins rouge, les arabes. Yakawana, on s'abonne. Au l'hôtel, là, ce qu'on va gag, il y a bien. Au l'hôtel, là, théâtre, il y a bien. Bah, émission, il y a bien. Mais émission sans tabou, il y a bien. Nyon, sautal, il y a bien. Ou à bionté, ah oui les karaté, nion c'est les caca et ça bion. Tous s'abonner massivement à Ndemakambo. Ça, c'est la couleur d'origine. La couleur d'origine. Couleur à bien. La couleur d'origine, c'est la couleur des artistes. La couleur d'origine, c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine, c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous. La couleur d'origine. Ndeka tuli boss Crispin Lenga yende makambo couleur d'origine TV yango nde makambo babi couleur d'origine TV mitalio soko sabole wala te au mona vient Jonathan au mona fali poupata au mona mbalo sombota au mona Kofi Olomide au mona Jibe Pianate au raté mama kichasa taka to butu ba tambola ka butu ta ro to minuit mais Kota kaka. Bokesho baka tokota. Ote mingi bandeko basi pe mibali o bozu di baku ya kolanda lisusu. Ye chante na numéro na biso ya lelo. Na saluer bino na pesi mbote na batu nyonso o bazo soutenir biso. Vraiment na biki boza mokili mobimba. Na pesi mbote na boss na ngai Crispin Lenga. Sans oublier boss de boss papa Iven, pe bébé na biso Iven. Na pesi mbote na église Jésus la vie. Na pesi mbote na centre tonganzo to mobimba. Lelo numéro na biso lelo to se spécialiser toujours na domaine sexuel pour la fois passée tous na maman Israël la joie que meka pe ko so la mingi alors tous ba commentaire na bino pe ba question lelo toye to koyambaye to so la nae et le moment na beta c'était ezalini mutu azana ba problème be na zoto nae émission na biso c'est pas seulement pour na ko divertir mais ça pour la qui ça bisotoye baba problème tout ça de façon que tu vas trouver solution et belé ba benga ba interpréter bien té et belé ba tuninga ba question on a koki ko répondre té tandis que visionnaire azali yemo pe mama azali lelo to kutana mama to solanaye par rapport à ba question botunda ngai puis par rapport à ba innovation ya ba thème oyo azana on na katinaye na koyamba na mama Isaël la joie mbote mama. Merci beaucoup mbote Fabrice. Numéro tout ça là qui vraiment félicitations. Bandeko batali bazo na sepeli. Vraiment nazui ba forme nyonso ya ba appel na ba forme nyonso ya ba ka oyo batu bazana ngo et puis jusque là batu bazo continuer ko benga nga vraiment. Ko lemba te continuer ko benga parce que na sa maman.
vraiment jo tutonda toujours continuer na mama entre temps na ngina loba eloko moko nazwi ba question moko na otanga nyonso te eleki ebele po numéro eza affiché wana eza numéro ya ngai moko pe oyo eza esika mama azoloba eza ba numéro ya centre tonga nzoto pirema ya mama nazwi question comme que quelles sont les causes des pénis fatigués modèle ya ba pénis oyo eza kolimba ba cause nango eza nini et puis question mosusu batuni est-ce que la malnutrition cause aussi des problèmes sexuels ou bien morales. Question M. quelle est l'influence de la santé du pénis? Pour nini car la santé pénis à la bonne santé. Et puis question M. est-ce que naturellement une personne peut avoir un pénis vivifié? Moutouma ou a un problème té donc azalaka pénis n'est azalaka toujours vivifié. Est-ce que bato bon naturellement bazali? Et puis question M. quelles sont les maladies de la femme? Donc tout ça beaucoup plus pe maman promettait biso relaxer biso makambo wana oyo ezali pe ya mwasi mais question natangi yango po ebanelaki mingi quelles sont les maladies de la femme? Maman on répondre biso et puis les témoins bon beaucoup plus temps to ya retourner na maman toujours la même na difficulté pour nini eza maman na ya musala ayambaka bato mais yambi biso mais ba témoin bazali tu peux tourner une émission na ba témoin ou ba témoigner ba olaxape chom bazali alors pour na lelo to continuer na maman mais ba question oyo na si on atangi te ezate ke na négliger yango ba question mususu et tout na mi na buzoba tout na biso question comme il faut question émission na biso tout ça là c'est pas seulement divertissement mais ezali pona ki o trouver solution so qui o se retrouver na ba problème oyo tout ça là émission bato mayele émission bato mayele na vie mutu foza mayele tozo pesa mayele alors so tozo pesa mayele soko zo mayele biso tozo sepela mais soko zo mayele te toza ni sengo te toko senga olanda na bokebi nyonso po eba ko former question wana question na ekoza la question moko kitoko ya mutu mayele lokwa ba question na moni yango eza bato mayele vraiment alors maman quelles sont les causes du pénis fatigué? Lo nie saka elo kwa mobali ekoma na ba niveau oyo la kisaki biso po tozomo la pe ba chombo a. Elo ko nini e créa kake mutu azaki ne elo ko ne ya boye ekoma na niveau oyo. Merci beaucoup. Vraiment ndenge nzamba tambu saka nga ndengo so komoni nga Fabrice ndengo zo mona nga boye nga na préparer thème moko ekokanika na ba question ozo tunanga o. Tunanga thème lelo. Thème lelo ezali état ya chombo na yo. Papa état ya chombo na yo, garçon état ya chombo na yo, marié état ya chombo na yo, nouveau marié état ya chombo na yo, fiancé état ya chombo na yo ezali na état nini? Point d'interrogation tala ba question yango yo eza na état nini? Tala lokola question atuni quelles sont les causes d'un pénis fatigué? Vraiment il koloba nini pesanga cause ya chombo oyo ezali ya kolemba chombo ya kolemba yango chombo vraiment na ko bande émission te sanke na pesa bino mbote na pesa bino mbote mingi bino na basi na bino na mabota na bino na bana na bino pe na zoebisa bino ke na lingaka bino mingi pe na bondela ka mikonyo so pona mabala na bino ba ibobalana ba ibazana ba problème na mabala foko benga nga ko ebisa nga funa sambela naza servant de Dieu mazo sala nzambe na domaine na santé na soignaka parce que nazali na domaine na santé na maboko ya nzambe nzamba tondisanga na domoko ya guérison makasi na botama nango donc nzamba botangai akelangai na don ya guérison pe abotangai na don ya guérison nga mama na bino kombo nanga mama Israël la joie nazali pe visionnaire ya église Jésus-Christ et la vie et zalaka na veni boma numéro 11 na Bandal Bisengo quartier Lubudi pene ya wenze ya Baluba face à face na Veniti masinga mama na bino bongo musalo na zo sala ya ko soigner centre na bino centre tonga nzoto ezawa eza na Bandal Molar avenue Kimbondo numéro 530 Bandal Molar avenue Kimbondo numéro 530 face à face nanda kwa Mobutu ba nyonso ba bi mangala bo bi Mobutu
ezala bino bacongolais ya Brazzaville, ezala bacongolais awa na Congo Kinshasa, mutu nyonso azoka kombo ya Mobutu ozali koyeba tazali ex-président ya mboka na biso Congo na tangu mboka na biso na tangu wana kombo nango ezalaka Zaire. Ex-président wana Mobutu ngai ndaku na ye na ndaku na ngai tozali face à face, c'est-à-dire que Bandal Molare avenue Kimbondo numéro 530. L'air wana Mobutu tango wana zaka journaliste, l'air zaka journaliste na RTNC awa, RTNC l'air wana ba bengango la voix du Zaire. L'air wana nde Mobutu azali ko sala kuna ndaku ne azali ko vanda yango face à face na ngai awa. Alors na linga kabino makasi soko oza na problème ezotungisa yo yebe na santé ou bien problème moko spirituel ngai naza nzamba tianga na disposition na yo pour que ozwa solution. En tout cas vraiment soko ozomona tozolobela lelo Tshombo peni oyo Tshombo, c'est parce que ozoyeba bamabale ebele ezokufa inutilement na kati ya mboko pe na kati ya mokili mobimbo tozoka basango moyen te, surtout na poto ba divorce butu moyo o Tshombo na ye ezosala lisusu te butu mobimba ngai posa soki pose elekeli ngai nalembi komichuba nzete ya fufu nalembi komichuba misapi yangwana na ye pa na bino na mairie na police na ba policier bino na poto awa o boka kabola biso po ngana zo mobile na ngai ya Tshomba makasi asalaka ngai do ekomi kaka likambo moko cause moko na moko comme cause moko ya divorce biso tolingi ba divorce aboite hein. Tolingi mutu nyonso avanda na mwasi na ye sur place, mutu nyonso avanda na mobali na ye place ya zali yango tokomi kolobela ba Tshombo nyonso ezala makasi ezala en bonne santé na bandako. Nzambe wana atika bino te alakisanga mama na bino biloko nyonso nga na koki kobongisa nango bino ba Tshombo mais ezalaka banzete te eza ba vivifiant. Ce sont des vivifiants où ils sont vivifiés et ils ont sa vie, ils ont sa vie. Pour Tshombo faisala na pomo na kachanzot non et se manifester na ba érection matinale na ba érection autant yo moni provocation ya mwasi ndenge basi ba provokaka bato komona eza ne loko moko komona na nzoto mwasi bo faut Tshombo etelema. Il faut Tshombo etelema. Tshombo ko tikala mbo ya kopalte. Yango lelo tolobaki eta ya Tshombo na yo eta ya Tshombo na yo tokei na question numéro 1 ndenge Fabrice batunaki ye yango na yepe Fabrice ayiko tunela bino question na pananga quelles sont les causes d'un pénis fatigué. Regardez d'abord un pénis fatigué, il est là, ça c'est un pénis fatigué. Il existe aussi un pénis mort, un pénis qui ne se lève pas, un pénis qui ne se lève plus, un pénis sans érection. Il n'y en a plus de l'érection, donc il n'y en a plus. Un pénis sans érection, c'est un pénis mort. C'est un pénis mort. Et le pénis ici, c'est un pénis vraiment fatigué. Maintenant, on va parler de cause. Cause nango bandeko. Soko tali pénis o. Pénis o ezalaki d'abord na hémorroïde. Ezalaki ta mususu na hémorroïde. Ezalaki ta mususu. Ezalaki déjà attaqué na maladie ya biabia. Ndengo zomo nango boye. Peut-être eza pénis moko oyo ba veine nango ezalaki déjà bloqué. Alors ba veine wana ezalaki débloqué te. Alors passage ya makila ezalaki déjà difficile parce que pénis na yo, excusez-moi to bengango Tshombo. Tozo codé pona kobata mabana pe pona kosolola malamu. Omoni Tshombo ndenge ezali wana eza na droit na bilia nango eza kolia à travers le veine et le veine wana eza na kati na yango pénis ezo ya na makila na kati. Makila wana eza déjà na mai, eza déjà na bilia ya pénis, eza pe na besoin ya oxygène. Alors Tshombo na yo eza na besoin ya makila, eza pe na besoin ya mai, eza pe na besoin ya oxygène. Alors Tshombo oyo eza lisusu na ekomi sans oxygène, ekomi sans makila parce que ba veine nango ezalaki bouché peut-être à partir ya le veine supérieur. Alors possibilité ya kokotisa bilia à travers le sang na kati na veine oyo kokota na kati na Tshombo ezalité. Alors comme pénis moko fatigué et comme produit moko sans nourriture eza kolia lisusu te e bandi kozala fatigué.
alors mingi cause numéro 1 yango wana. Alors soki peni na yo ezali fatigué na hémorroïde esengeli ko examiner parce que komona ke peni na yo tchombo na yo ezali fatigué par rapport à ba veine na yango mais yo lobi comme ezali fatigué boye obandi komela bimela mela obenga yango hémorroïde afin ezali hémorroïde ngai nde mutu na koyeba soki tchombo na yo ezali na hémorroïde na kati to ezali na hémorroïde te tala tchombo fatigué yango yo ebandi ko beta seulement un coup wana peut-être tamusu ya éjaculation précoce un coup ya éjaculation précoce tchombo ezali ko telema lisusu te moi si aza ko zele telema pote yepe po se sila mais moi soko mona butu mobimbati na tongo tchombo etelema kite moi yo kei na yo na musala moi sa tikali na posa atikali ko sala rapport sexuel na cousin na yo akoki ko sala ngo pe na sentinelle akosala ngo pe na nani na mutu musala akoki kosala ngo na mutu musala pe akoki pe kosala ngo na muleki nzela soki tcho posa eleki akoki pe kobenga pe mobile ne akala na telefone po asilisa ye posa po posa wana soki ebandi ezaka posa moko munene ezalaka posa moko makasi soki posa wana eleki ebele mwasa kobela liboma parce que kobela bisaye baner akomi mwasi ya kanda likolo ya nini ya tchombo fatigué un tchombo fatigué ezali tchombo moko ezali ko pesa ba problème na kati ya couple nyonso na kati ya mokili oyo mobimba natangeli bino hémorroïde natangeli bino maladie ya biabia natangeli bino le veine bouché bon ba veine bouchaka na nini bisika bino bozwami bandeko ba veine na yo ekoki ko boucher na le quoi la graisse hein yo mutu misana kolia ba misuni ya ba mafuta ebele oza kolia ba mateka biloko ba mafuta okomona tchombo etondi ba futa ebele na kati ya ba veine alors passage ya makila moyen za lisusu ezate regardez le veine ça ce sont les veines d'un tchombo alors passage il y a le sang il y a makila ça se passe par ici ça entre ça va retourner pone kende kosimba kokota na motema ezonga ke baluka seulement pour que le tchombo ezala vraiment bien nourri lokola tchombo eza très bien nourri tala ba veine nango ndenge eza minene eza kolia eza ko circuler bien parce que epesa bonne santé na misuni nyonso eza na tchombo na loposo nango tina mosisa nango oyo ezalaka na kati oyebi ata yo moko mutu pour vivre malamu il faut makila etambola kana nzoto mobimba soki makila tiki kotambola na nzoto mobimba ebandi ko bloquer okoma na problème aba tension il faut ba examiner ba qu'est-ce qui se passe na kati ba veine na yo okomona ko paralysie okomona ba mususu saka ba mort subite pourquoi parce que makila etiki s'arrêter etelemika bongo mutu akoya kofi alors yo mutu soki makila na yo na kati nzoto esili soki makila no ya kati nzoto esili okufi donc soki bazongi so yango te okufi parce que mutu nzoto mobimba ya mutu ezo vivre na makila oyo ezali kotambola na kati ya ba veine ezo koma bipai na bipai par exemple ba veine oyo ya misisa ya maboko ya ba o c'est parce que ba musapi et vivre hein tala ba veine ezo leka ezo tambola na nini na kati ce sont eza makila alors esika nyonso makila ezo tambola il y a la vie, il y a une vie. Alors, et si quand nous sommes maquillés, tambolate, vie est celle sous le sikawanate, c'est la mort. Yangwa no mona kate sika makila ezana kati ya chombo te, chombo wana moyeza la en bonne santé lokola oyo ezalite, okomona te chombo wana ekomi chombo ya matindika ekomi ba problème. Chombo ya ba graisse, makile tambola na kati te, yango mona kabatu mususu bazo peser ba 100 kg. Tchombo zo sala te mutu mususu zo peser 150 le quoi ba américain belé 200 tchombo eza ko fonctionner sous te pour ba graisse moyenne te na kati ya misisa ya tchombo la graisse bon tozo mona cause mususu ya faiblesse ya tchombo ezali veine oyo kati na yango ba cycle leke belé papa okomona tata munene aza kolia sani mobimba chocolat sani mobimba ya sukali azotoka basuka bazolia yango biloko ya sucre baji ya sucre na bo allez ekei koboma pancréas
ntango ebomi pancréas asili pancréas akomi kaka sukali na sukali moto akomi diabétique sikoyo makila na ye eza na sucre na kati alors sucre wana ntango makila na ezotambola ezotika sikoyo barayon ya sucre alors ntango barayon ya sucre ekomi ebele na kati ya bavene evimbi alors makila ekozanga esika ya kotraverse mpona kokende kokota ti na kati ya chombo na yo yango monaka moto aza na diabete ngai mama Israël ajoa nde moto na kovivifie ye parce que il faut na vivifie pancréas diabete esila ye donc ntango nazosoigne chombo nazosoigne directement pancréas na yo nazosenga na badiabétique nyonso ya monde entier bato mwindu na bamindele benganga kaka sikoyo na numero nanga ndenge ezali affiché boye 00243 89 94 42 825 mususu 00243 9 98 87 85 95 benganga na 00 lisusu 243 90 740 22 25 benganga kaka siko soko za diabétique et puis batu mususu chombo ezonyokola eza batu ya tension hyper tokenda na hyper baza hyper na hypo metala nanu hyper tala mungu na kati ya nzoto mungu atina kati ya cerveau mungu atina kati ya masuba mungu anakati ya makila mungu anakati ya musuni ya nzoto mungu anakati ya loposo mungu wa nande bomoni ke base bele bazaka ba diabétique bazalaka pe na batampo ya mungu wa alors mungu wa nana kati ya mobali wa na hypertension bandeko mungu ezokende ko lia ba misisa bandeko veni oyo tala ba veni mungu elie kolia eza kolia mungu eza kolia tala tangu mungu ekosisa kolia baveni misisa tala ndenge chombo ekomaka eza kotelema te ezotelema te loko ezotelema te ekokota te ata mwasa panzi makolo ndenge nini ata bozongo na maboko bokotisango na makasi ekobima tangu mwasa kosala ka mouvement moke to tango kosala mouvement moke chombo ebimi na tango akapudo ndenge ezabo ça c'est un chombo mort. C'est un chombo qui ne fonctionne plus. C'est un chombo mort parce que pour la nini, bavene ezali sous-teta, bavene nango et si là, ezali sous-teta. Nous c'est ça c'est ça nini et si là. Ça c'est un chombo mort. Merci maman Israël, merci vraiment. Bande ko bino mo moni. C'est belé na bandoto mabe. Bon, question moko tunamia l'immoralité ou bien la stress et la malnutrition cause aussi des problèmes sexuels. Oui, tala maman na question wana tala maman na question eza ko pesa musu question mususu ezali ko bebisa état ya chombo yango na zo biso papa tala état ya chombo na yo tala caractère nango tala comportement nango chombo na yo actuellement eza na état nini. Est-ce que ça na état ya faiblesse sexuelle lokola o na un coup deuxième coup difficile eza na état ya chombo mort tala nanu est-ce que état ya chombo no eza en bonne santé tala nanu chombo no place yo zali okobenga ngai soko tali kaka état o chombo eza nango benga mama na yo ba numéro na do ozo benga nga kaka siko kaka ndengo zo landanga siko benga nga kaka siko yo sur la parole po ndenge na solo ndengo yoki nga bonzamba permettre matoyo na yo eyoka ngai oyoki obengi siko benga nga oyebisa nga eta oyo chombo no ezali oyo eza na eta nini eta nango l'état c'était comment une question la question ezali l'immoralité ou bien le stress et la malnutrition cause aussi des problèmes sexuels. Oui olobi yango bien penza la malnutrition oliaka malamu te siko chombo kolia ni chombo kolia te eko vivre te pozali kolia malamu te chombo na ope kolia malamu te chombo ekokoma trop faible et puis chombo wana ekokola malamu te l'immoralité morale na yo ce que zali bien te tout le temps ba penser cerveau na yo ekozoka yo ce qui cerveau ezoki mbala moko okokoma na problème ya éjaculation précoce makasi et puis okokoma na faiblesse sexuelle makasi ta
mosusu koloba nani cerveau ezoki ndenge nini okanisa teke eza pota eza langage nde toyoba na lingala cerveau ezoka ezali cerveau oyo moto okanisi mingi cerveau elembi biso tolobaka cerveau ezwi pota cerveau ezoki olembisi cerveau na yo likolo ya kokotisa baforme nyonso ya baproblème olingi kobimisa yango te il faut kobimisa baproblème nyonso na cerveau ndenge nayebisaka bino te lokwa nga nayembelaka nzambe malamu moko na moko somba banzembo nga nayembelaka nzambe nga mama na bino naza na banzembo kutu na suka otyela bango clip na nga moko oya il a guéri les malades otyela bango bayoka yango bien bato bakamataka tika kobombaka makambo na mutu likambo nyonso na vi na yo ezali moleki nzela eleka ekende soki esalamaki lundi mardi boya problème wana eza lisusu te parce que lundi eza mardi te ezalaki problème elekaki lundi tokomi mardi c'est fini c'est parti alors okobomba yango te okobanda koyoka banzembo nga nayembaka nayembelaka nzambe banzembo nange eza koguérir bacerveau eza koguérir bacoeur ya bato ebele ozoka banzembo wana mpona kolongola nani mpona kote bastress na oyebiso mpona kolongola banini basusi bapense à tout moment mpona kolongola babiloko ya ndenge wana baémotion eza kopesa na tiombo blocage et puis bamaladie baforme nyonso bamaladie na kati ya nzoto ya mutu epesaka ezokoze faiblesse sexuelle. Alors pourquoi? Parce que le tiombo est comment je peux dire, le tiombo est sensible. Le tiombo de l'homme est sensible. Elingaka ba problème te, elingaka ba maladie te, elingaka ba émotion te. Okokoza na diarrhée, tiombo ekolemba. Kaka ndenge nzoto no ekolemba ndenge tiombo pe kobela. Mobeli diarrhée tiombo beli diarrhée. Obeli mutu passe tiombo pe beli mutu passe. Parce que tiombo ndenge ezana ezape na mutu nango eza na maboko nango na makolo nango na munoko nango na misu nango. Misu ya tiombo na sepela nango po yango emonaka ta mulili. Yango emonaka ta na mulili. Ekokende kokota ekuti na porte. Ata mulili eza ndenge misu ya tiombo emonaka ordinateur. Oyebi ezape na libumu nango ezape na estomac nango biloko nyonso tiombo evandelaka na mukongo ya mutu evandaka na mukongo alors ezali commandé na cerveau na yo na mutu alors soki kaka maladie moko songolo pakala ekoti na kati ya nzoto na yo ate ezali pali ate ezali typhoïde ate ezali diabète ate ezali tension ate ezali nani prostate hernie boyna ba forme nyonso ba maladie ate ezali libumu pasi ate ezali nini donc ba malaise okomona ke tiombo ezali directement touché directement touché. Pourquoi? Parce qu'ils sont lui sensibles et comprendre que nzoto na yo eza malamu te okomona ke tiombo ekozala trop faible. Et puis ce qui est umeli okomona pe ndenge za wana tango ekomi bongo directement ba veine est bloqué. Alors ba veine wana efongwamaka par chance. Soko za na chance ba veine wana ekofongwama. Soko za na chance te ba veine wana ekotikala kaya kokangama ndenge wana eliami esili na nzoto na yo tiombo ebandi kokufa ebandi kozoba problème ndenge na ndenge ya faiblesse jusqu'à ce kokoya komona ngo ekufi. Mutu soki abeli mingi malade eleki makasi mutu wana sakani akufaka. Tiombo pe soki ebeli mingi oza ko négliger yango ekoya kokufa. Yango nazo ebisa o makambo ke numéro nanga ndenge ezali affiché na ndenge nazolo bango na monoko te 00243 na 00243 89 94 42 825 malamu benga kasi koyo numéro nanga mususu ezali 00243 9 98 87 85 95 wana ezali po kota en contact na ngai mama Israël la joie soko za na problème il faut ko benga ngai problème ya état ya tiombo na côté ba stress ba stress wana obino bozomo na stress wana pe ezali pe problème munene cause munene pe ya ba faiblesse sexuelle lelo za stressé esengeli mutu azwaka ndambu ya repos
na ba stress azokutanaka nango esengeli mpe moto ayokaka mpe mwa banzembo esengeli moto mpe apusanaka esika mai ezoleka boye atalaka mai boye ti ndenge ezotambola vraiment c'est très important mpona kolongola bato parce que ba stress wana mpe eza eloko moko mabe mpona tiombo na yo yango mpe ezali moko ya cause ya bafaiblesse sexuelle oyo ozali komona na kati ya tiombo na yo vraiment merci beaucoup Fabrice. Ouais, mes chers internautes, comprenons que tous en maman Israël la joie. Nangala bino tous ba réponse oyo ya mituna oyo tumisaki biso tout. En tout cas maman alobi na éclair. Oyo na nina senga maman to chité déjà mais on peut mettre biso surprise. Surprise eza mwana nanga. Il faut aloba. Mwana na koti na musala ngo. Mwana nga ya mwasi assez akoli. Aza lokola yo. Ande kolinga bon ana assez abandi ko. Kitoko lokola yo, maele lokola yo, capacité. Ya lekina nga lekinga. Lekola nini? Na beauté. Ya za po moni nga na koli nga na komika ko bongisa bino na zo bongisa bino bana ngai. To bota kabino poto bongisa bino. Yo mama ya bana. Na sana nga kitoko. Mais mwana nga pe asa kitoko makasi. Yepe mama ba mibali kaka. Répartir pera ba chombo. Ya za ya bana mibali nyonso. Ya bana. Grande sœur ya bana mibali nyonso. Na bande ko lingate ko lekse na ba internet. Na bande ko zela kola nanu. Eza na ba télévision na bande ko zela kola po moni bana bazaka makambo moko toyebaka te bazaka ndeni. Akwa ko kuta na aventurier moko ambuye vine mobimba. Yango na lingaki ba mona ka ete na tika ki lokola age poussane akomi déjà majeur aza susu minerte akomaki déjà majeur nalinga kaka mwa bane moko poussa na tami sato pona nini po abanda koleka sikoyo na ba télé na mate ebele na pesaka yebaka internet ezala ba aventurier belé okoyoka monyo loko amonyo na alliance te nalingi na bala yo ngane mtoko bala yo mokomona ta mususu azaka na Kinshasa akosi do biloko moko ezala za na poto ba aventurier pe bazaka ebele ba conseil na pesaka kombo na nani kombo na ye Sandrine. Kombo na ye? Oui, boko continuer na ye. Mais to chité nan. Oui. To chité nangai. Pona ko chité lelo na sengi na mokili mobimba. Mibali nyonso tala état ya tiombo na yo. Tala état ya tiombo na yo. Tiombo na yo ezali na état nini? Et puis na sengi na mibali ebele o balula abasi na internet. Ko sanga ba vantité na mwana ngai. Ko bokola eza passe na boti mwana nga na za mineur ko bokola mwana eza passe ko kolisa mwana ko matina niveau ko kosela mwana nga lika moko te nangina et puis ko pesa numéro nete ya téléphone ya misato olingi ko kosolola na ye ko solola nika na téléphone nga moko na ba numéro nanga 00 243 998 87 85 95 00 243 9 98 87 85 95 00 243 90 90 wana ezali 90 hein 90 wana eza 90 743 22 25 soko obenga na ba numéro oyo yebisanga état ya tiombo na yo. Est-ce que tiombo na yo ezali na éjaculation précoce? Est-ce que ezali na faiblesse sexuelle? Est-ce que ezako bela maladie ya biabia, maladie okondisaka tiombo? Est-ce que ezali na taille normale? Benganga nazali mama na yo, mama Israël la joie. Et puis soko tali tiombo na yo, il faut ça na 20 cm. Omoni tiombo oyo ezali na 20 cm hein? Eza tiombo moko ya bien. Au moins nyonso alingaka ngo akoko boya ngo te malgré basi mususu baboyaka oyo po oyo eza na 22 hein oyo eza na 22 23 oyo eza na 22 23 cm mais 20 ezali tiombo moko munene mulai pe ya oyo standard au moins nyonso alingaka tala tiombo na yo mesurer yango soko moni yango eza na moins de 20 cm il faut ko benga directement parce que na ko pesa yo kolisa na vimbisa yo muto ko benga nga pona éjaculation précoce na ko pesa yo umela yo muto ko benga nga pona ba faiblesse sexuelle na ko pesa yo lendisa kubisa na telemisa nazana ba traitement nyonso ya ba chombo wana na tiki mwana nga ya mwasi na bino bandeko na ye abasi na mibali bolanda Sandrine pona
formation monene oyo akoti mikolo chez mama mama azolakisa mwana boyeba ke Elisa azwaki double portion alors mwana nga kozwa double portion akolekanga c'est pourquoi nazotika ye asala parce que il faut yeba mosala nyonso to. Ça c'est la couleur d'origine. La couleur d'origine, couleur à bien. La couleur d'origine c'est la couleur des artistes. La couleur d'origine c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous. Merci mes chers internautes, comprenons que tu as mis moi et maman Israël la joie, Sandrine Boté. Boté. Oui, que tant maman Zoloba, moi na kaisi bébé azobima, ou bota mana o déjà uzala déjà. Oui, nazala déjà. Vous ça rappelle déjà na maman msala. Na sala déjà. Mais au bomba makama kasi bongo pona ni. Oui, maman bana bombanga, nazaki na nuti maman sala msala, biso toza na chambre, alinga te to bima, ofandi kaka, mais siko na koli. Okemi. Oui. Vous pouvez ko traiter pe ndenge maman Zoloba tant. Na traité pour na maboko talaka yomo ebika mama. Siko bandi formation na banda mukie. Ti okomi na ngobo. Commentaire na makambo mnyoso maman Zoloba. Ba maladie traitement ya ba peni. Vous avez moins connaissance? Merci beaucoup. Commentaire eza pe commentaire ko zangate. Bon, na pesi na batunyo mbote bana potonyo so ba olanda biso. Bolimbisi mo muke pour voir eza bien te mais na roloba. Pour commentaire ko zangate. Commentaire na ngeza boy. Mama bana ko loba tozota la caractère ya Chombo, état ya Chombo, comportement ya Chombo, ba papa nyonso boyebi pe ba mama boyebi. Ming kande to lobaka ndenge mama lobaka. Au moins ba papa ya moko ba négligemment muke papa père moi ko yeba tazo yeba te état ya Chombo, comportement ya Chombo, Chombo lange ko za ndenge ni. Mais ba mama bazala mayele belé. Maman déjà zo yeba Chombo yo eza vraiment ndenge ezala te. Ndenge na yebila kango. Oui, Chombo oyo ne na yebela ngo ne bandeli na sikoyo eza su bongo te. Déjà papa nyonso azolanda biso, papa nyonso auti kolanda mama Israël la joie. Déjà ozotala ba Chombo nyonso ndenge eza ndenge mama lakisi. Papa nyonso oyebi ke Chombo na déjà eza l'état o. Yo moko mona. Mama nyonso oyebi ke Chombo papa et comment déjà boy. Ozoyeba déjà Chombo papa et comment boy. Na koko sala ndenge nini po Chombo ya papa ezonga bien. Déjà tozomona mama talisi ba Chombo eza bien eta ya Chombo ndenge nini koko sala tomoni ba Chombo nyonso. Siko nga nazoloba boy. Na ba papa nyonso bazolanda biso. To ba uti kolanda mama Israël la joie. Oza na problème a Chombo. Na ebite papa. Chombo na ekenda wapi? Obungisa Chombo na yo, obungisa ngo na ndaku, obungisa ngo na libanda na ebite. Yo papa oyo. Chombo na yo eza na nzoto na yo. Okwesa ngo te, obungisa ngo pete mais Chombo eza kana nzoto na yo. Siko po Chombo na yo. Obungisa ngo po Chombo no ezonga neta oyo. Osala ndenge ni. Tozaka na adresse moko kapa mama Israël la joie. Merci bozomona apesaka adresse numéro na epeza wana mama nyonso omoni ke Chombo ya papa eza su neta o te oyebela rango. Papa nyonso pe omoni ke Chombo no eza su ndenge ezalaka te. Adresse ezaka moko. So bengi mama ozwa solution. Mbala moko olela su te okomi tuna pe te. Okomi tuna pe su te ke Chombo la ngai bo komi tunsama te. Oza na poto esika nyonso yo za. Mama kotinda nga na agence to kende to teli obilo. Mais yo benga kaka mama. Soko bengi mama solution nyonso ekezoma pona Chombo na wo. Merci Israël la rose parce que yo no la joie est à maman yo za la rose. Mes chers internautes, Israël Sandrine à lobby vraiment na comprendre que matière est commis, matière est vendue prochainement attends kuti maman te no solo live. Mes chers internautes, c'est par ici que nous mettons un point final. Ingénieur Augustin Kaninda, Moussala toujours mon boss Crispin Lenga, maman Fleuris. Bandeko nyonso bozolanda biso. Na pesi bino mbote mokili mobimba merve na batunyo surtout ba osepela na ngai na obaki na oboka isuma banga te po ba pele ezo yao obosani ngai na bwaki ka boss na ngai Crispin Lenga na mama Fleuris na papa Iven po ba bona nezo ya bongisa relation po relation me mayo pe na mbalamu na bébé na biso pe susu Iven na pesi isu mbote na centre tonga nzoto po bola nezo ya makambo pe ezo ya Jo tutonda
ingénieur Augustin Kaninda, feeling Fabien Talakosi, motema ya Leslie Mango, na pesi bino mbote, ma master na nga nyonso. Tout le monde a na numéro oyekoya. Crispin Lenga. Motema mama Fleuris. Motema ya mama Fleuris. Na États-Unis. Tous abonnés biso nyonso awa. Na chaîne biso ya kitoko. Couleur d'origine. Couleur d'origine. Formidable. Couleur d'origine TV. Maman lumière, c'est que maman monde, c'est maman partout. Solingo za ba information sur ya bastar na bino. C'est bon mona bastar na bino na ndenge ya bien babi basola ka kitoko. Ah ma polémique ils ont la raté. Information sur et puis source. Couleur d'origine TV. C'est que ça maman lumière. C'est que ça maman paysage. C'est que ça maman GDG. Crispin Lenga babi motema ya Fleuris. Boya kotali. Chene na biswa sika couleur d'origine TV. Boya kotali. Yelelele. Couleur d'origine TV meme libiso ya sika wo. Basiba wo basiba. Ah babi ngamo na confirmer mon papa que notre madi sniper babi ke chaîne na biso couleur d'origine TV toujours formidable. Abonnez-vous massivement na couleur d'origine. Tango balobi couleur d'origine, yo moko benda buru beta joba ide, okomana te couleur d'origine za bora moko ya vrai, oyo kote manango ezate mpo ye atie bango boye mpa koti na katikati apusi bango. Couleur d'origine TV, abonnez-vous massivement. Mais l'album na ye akobeta ngo awa mpe bokodwa itoki ya otchela awa na couleur d'origine. Abonnez-vous. Couleur d'origine. Couleur d'origine. Ma couleur, monsieur, ça reste pirate, mais aux couleur d'origine. Abonnez-vous massivement. Tala, au côté, au monde le moins rouge et arabo. Yakawana, on s'abonne. Au l'hôtel, ce qu'on va gag, il y a bien. Au l'hôtel, le théâtre, il y a bien. Bah, émission, il y a bien. Bah, émission sans tabou, il y a bien. Nyon, hôtel, il y a bien. Ou à bien té, avec les karaté, nyon c'est les kaka, ils ont bien. Tous s'abonner massivement à Ndemakambo. Ça, c'est la couleur d'origine. La couleur d'origine. Couleur à bien. La couleur d'origine, c'est la couleur des artistes. La couleur d'origine, c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine, c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous. La couleur d'origine. Ndeka tuli boss Crispin Lenga yende makambo couleur d'origine TV yango nde makambo babi couleur d'origine TV mitalio soko sabole wana te au mona vient Jonathan au mona fali poupata au mona mbalo sombota au mona Kofi Olomide au mona Jibe Pianate au raté mama Kichasa taka to butu ba tambola ka butu tairo to minuit mais Tokota kaka. Oh, bokesho baka tokota.